Manuela kitoko love na bango na John Sampo ezongi. Manuela kitoko alakisi force ya beauté na ye. Manuela kitoko alakisi bolingo wana ye mutu amemaka yango. Manuela kitoko alakisi 36 na ye e makila na nzoto ezali nanu kosala kitoko. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote bato yo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Manuela kitoko anosaki biso ko kabola ya ye na John. Ezalaki buzz mais ezalaki réalité. Alors, troisième personne alaki na kati, oui. Mwana mwasi oyo bomoni na ba video auti kosala mobulu na ndako ya John Sampo. Donc, John Sampo akomaki lisusu na likango ndenge boyebeli azalaki na likango mosusu wana oyo kaka etiaki mobulu na bolingo na bango. Alors, Manuela kitoko na bolingo ya ye na John alakisaka fidélité. Bien sûr, akoki kozala na mwa occasion to azana ngote, mais eloko moko te eza kolakisa Manuela azalaka infidèle na John. Alors, John ye aza infidèle, mais ki infidèle ya John ezali te po alinga kolula basi. Non, ezali parce que akoki te tango mwasi aluli ye, akoki kosiporte te amitiki pe akei. Elingi koloba boye, mobali oyo Manuela aza na ye, aza sapeur, aza courageux, azali travailleur. Mais kote kotia litoi na mwasi azali zéro. Nayebi bokotuna koma ye mutu aza na Manuela azalaki na chéri na Belgique alangwe. Sikope mwasi mususu atiki ye alangwe. Mais comment ozoloba ayebi kotia litoi te? Oui, c'est tout à fait normal. Parce que John modèle azali bogart sapeur, mi basi ebele ba interesaka na ye. Yepe a interesaka na basi. Alors, soki achaka litoite na basi oyo ye a interesaka. Ezate poazana Manuela. Ezalinde po ayebi kocha litoite. Me basi oyo bomoni babimaki na ye. Ezate ye mutu achaki litoi. Ezali basi wana bachaki yende litoi. Même soki bachaki litoi ya maloba boite, mais balakisaki ye ba signal ebele oyo ye amonaki ke ndeko mwasi azokwelanga. Voire même na kanisa ata abetaki kara tang mususu mwana mwasi ayaki kosolisa ye, to mwana mwasi atutaki ye, to mwana mwasi alakisaki ye mukadi, to asengaki ye pardon akanga ye soutien pe makambo ebele mbala moko John Sampo akwei. Parce que bokokamwa mais eza réalité. Alors alandaka Manuela pona ayebi kotia litoi te, non eza bongo te. Alandaka Manuela parce que Manuela apesaka ye eloko ya liboso bilengi. Manuela aza mwasi kitoko wana tokoki kodute na yango te. Manuela aza nelongi ya kitoko. Manuela aza na nzoto ya kitoko. Tout simplement Manuela azali mwasi kitoko pe elengi. Bien sûr nam na guta ite. Mais kolangwisa aza kolangwisa
John Sampu elakisi ayokaka bilengi? Est-ce que John Sampu naba misusu wana ayokaki bilengi te? Bien sûr ayokaki bilengi, mais ya ndambo. Parce que kuna paya Manuela alataka susu botine te. Pana bango alataka botine. A part wana Manuela achakaye à l'aise. Manuela achakaye mal à l'aise te. Même ata bazali ya koswana na Manuela asantiraka kaka à l'aise. Mais bamakangu wana même baza koseka asantiraka mal à l'aise. Mais wana botuna ngaiti. Ebongi botuna yemoko ako expliquer bino parce que yemutu amonaka yango. Ngai soki na lobi yango parce que na détecté na musika. Psychologiquement. Alors, John Sampu, ndenga zawana, alela Manuela, bien sûr, alela Manuela. Yena Manuela, nani alela muninga makasi. Bien sûr, bango mibale balelana. Mais Manuela azali oyonde amenaka bolingwango na maboko. Manuela aza na tinate akabola John Sampu na mutu mususu. Surtout akabulaye na mwasi oyo aza plus jeune que ye. Même aza vilaine, même abota to abota te, Manuela akoki kolinga yango te. Manuela akoki kobeta karamuke soki ayoki John Sampu abimi na mwasi moko ya mukolo marki yaba. Ser na ye mususu oyo ya mikolo o baza ya kokola ata asupsone akoki kobeta ba crise de akozala mwa calme ayeba yango ti akoseka John. Mais soki John akwei na maboko ya jeune neti oyo azalaki na Belgique, neti oyo awutosala trouble sikoyo, na kanisa bomoni ye aza mwana moko kitoko, aza na makolo elenda, kati nango ngana monite, me Manuela alobaki yango, ye moko pe mwana wana alobi, même nzela ya pamba bisika ezali, ezali vraiment. Mais John pona nini akangami na wana te. Foko yeba John, à part kozala saper, à part kozala courageux, aza un homme honnête, aza mutumoko alingaka vraiment kozala mal à l'aise te. Alingaka mwasi fo alengele lokola maman, lokola grande sœur, lokola petite sœur. Surtout, il a préféré le cola grande sœur to maman. Alors, Manuela Kitoko a lengelaka John Sampu koleka nyoso wana oyo John azakoluka. Yango John ndenga zawana tango akweli mutu akei ata a décidé que Manuela ngana ye esili yakanisi nini d'avance to swanaki mikolo wana chaque mois ko swanisanga. Mais soki avandi na fi mususu, même bazo seka, même bazako sepelisa nsoto, même bazako lia, même bazako benga na téléphone, mais azako loba, non. Manuela nde, Manuela nanga, Manuela, mama ya 5 bana, Manuela nde gu, Manuela nde bomoyi, Manuela nde makila nanga na mai. Yango John akei na mwasi mususu ya Belgique. Aiko kende na oyo mususu afilmaki. Mais azongi na maboko ya Manuela. Et puis Manuela apesaki ye condition. Ndenge ozozonga boy. Mwana mwasi wa natanga kiete. Yope otangi yete. Mais batu bayebi oza na mwasi mususu. Eko yeba na kaka. Yelanga video na ye. John na lobi non. Na sina tiki. Na sui décision na tiki. Manuela lobi non. Boboya ni na note. Yo tiki me ya yebite. Zoye bo bima sikoyo.
tango ozokosa kolata botine filmele ngai ye nazwa ye mobimba mpo nayeba mpenza ke bosilani. John atali Manuela, oh Manuela na nga, Manuela tala nzoto, tala beauté, tala tendresse, tala ndenge asalaka nga séduction, tala ndenge asalaka nga bakala po John atikala kozwa bakala te banda botama kaka bafimbu soko akimi classe to bafukumisaka ye na lopango soki aliaki nguba oyo batindaki akende kosomba na lipa. Me Manuela aza kosala ye bakala. Lord John soki akanisi yango alobi te na kosala, azwa afilma mwana wana pe atindela Manuela ava akende. Manuela azwi yango atali, Manuela aseki alobi non, John azakaka mwana. Mais eloko bien, John aza na maboko nanga toujours. Naza toujours na puissance devant John. Et ça fait bien. Ndenge na bikisiye. Sikoyo Chantal akoyebanga. Chantal bola akovivre nga. Tika na bongisa kamera, ndako asike bongami. Alors, d'avance na kosaki bango na zwi ndako asika. Nazakaka na même ndako, na chanzaki ba papier, po penza na zwaki décision nga na John esili. Mais John alakisi lisusu preuve ya amour kenga nazali nyonso ya ye. Soki natindi John ayelanga ata mutu ya Chantal bola akoya nango ya solo alobi abikisi John bokanisa te abikisi ye po John abengi ye abikisi alobi bongo parce que aza na esengo moko jamais azala nango a sentir puissance ya beauté na ye, a sentir que John akangama na libela, a sentir que basi nyonso wana ya ba jeune, basi nyonso wana ibabota nanu te, basi nyonso wana makolo kitoko sima na kati pembe bois noir bois chocolat. Mais pamba pana ye Manuela kitoko parce que aza na nyonso oyo John alukaka. Naba oyo ezozanga oyo John ayebaki te. Ye kaka Manuela mutazanamo. Yango wana bomonike Manuela kitoko azali lisusu komene kote bolingo. Bolinga te aza komene. Bien sûr aza ya kobala te. Mais aza komene parce que aza na mobali. Oyo alauka ye na ndenge ya kosakana te. Mobali yango pe mutu esalaka. Mobali yango pe aza na beauté. Mobali yango pe alataka kitoko. Mobali yango pe afutaka loyer na ye. Mobali yango pe aza na banyongo ya ba facture te. Mobali yango pe aza respecté na ba voisin. Pe mobali yango avandaka na immeuble ya propre. Et monani na video ya mwasi wana oyo ya zwaki. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao.